biso to na dossier ya suka pona kopotisa ba document officiel oyo kota na Maison Blanche oyo ezali sur noir et blanc lokola mosili koyeba ete mindele makambo akototaka yango na papier oloba eza eloko mosusu kasi papier mpe eza eloko mosusu. Jacques Matanda asilaki koorganize document na ye discours na ye ayaki mpe na bapapier ya kitoko oyo eza na bafoto oyo eningisana mingi ya suka koma mouvement ezalaki organize na banda ye ezalaki na telefone na ndeko mosusu awa na ntango wana azalaki kosalisa interview na ndeko oyo azali président organisateur ya révolution ya lelo mais konti fiko yoka yote pasi aza mpe mwa moke mosika nakoyina koloba na ye ete tosali deux phases awa phase ya liboso ya bato basala manifestation na bango deuxième phase kie bakulutu nyonso bapoliticien Jacques Matanda nyonso toyeba mingi suka mpona kolakisa kibokasite ya baintellectuel congolais mpona kotia makambo sur papier yango wana ozali komona ete na retard oyo toye nakoki koconfirme ete manifestation esili kosila deja bato bakomi kozonga moko pourquoi bazonga moko parce que oyo ekomi sikoyo likambo ya bapoliti batiango sur papier bapesa yango na exécutif office tozosili koyeba Maison Blanche koma yaka organise ndenge wana tozali mais manifestation soki nayaka avant olingaki koyoka yango nyonso koma elekeli mais na ministre oyo je ne crois pas que nakoki so continue kocouvrir manifestation parce que baarabe mpe baye bamoni ete bapesaki position mingi mpa bandeko ya Congo basili kozwa place mingi basili kobenda na bandeko ya Congo siko baarabe nde bazali awa mpona kotia mpe oyo ya bango manifestation nayebi te soki pays na oyo arabe mais bango nde basili kozwa place na liboso ya Maison Blanche biso bacongolais tokomi kobendana mpe mosuka bamasolo ekomi kaka bato mibale misatu kaka mais la plupart ya communauté congolaise eza presque disperse awa ozwi ya tamba bandaki presque 14 heures na ntango tokomi na banza koyi kocomprendre ke ngai mon professeur Joachim Zambwana na Jacques Matanda na bato mosusu toye na retard. Donc, comprendre la détention de la nation, pourquoi nous sommes divisés en deux groupes, c'est à dire à M. Moko, mais c'est dans le groupe d'administrateurs, le groupe d'administrateurs, c'est le but du Cameroun, M. Moko. Donc, à vous l'antenne, vous avez quelque chose, vous avez tout là. Matondo mingi ezali kaka pona préciser bandeko ete na miko ezalaki ndeko na biso Zabwana yende azali kuna pona kopesa biso ba information en direct ozali vraiment en direct kuna bazali wana totondi yo botondi mingi na yebite soki ndeko Jacques Matanda azali wana kudia kubanza pona bandeko bayo kayeba yeba pete ye azali wana yambo ete tokata antenne na bino kuna. Ok, merci comme ça, là, tu veux que Jacques Matanda, Azana Masolona, déconnu, balé les filles, awa, dans la discours de Jacques Matanda, tu as personne, comment on a dit? Monsieur Daniel, est-ce que vous présentez de Jacques Matanda, pour la famille, que je suis vraiment Jacques Matanda, awa, mais tu as personne, nous Jacques Matanda, nous a personne, nous coupe, nous avons introduire, ok, merci beaucoup, bonsoir, présent à M. Jacques Matanda, qui se connaissait tous, avec tout cela que jouait comme rôle pendant la conférence nationale souveraine. Il est ici avec nous, il vient de donner un message à M. Obama, je vous le passe. Allô, mbote mingi ndeko Jacques Matanda kudia kubanza. Tozio bozali na manifestation munene oza en direct ya radio télé communautaire congolaise bandeko ebele bazali na ligne pona koyoka to sepela ki ete toyoka pe pa na bino e pa na yo oyebisa biso mwa moke ndenge nini milulu eleki kuna pe makanisi ezali ndenge nini pona avenir makambo nini ekosalama malobe pa na yo ndeko Jacques Matanda kudia kubanza. Liboso tena banda malingi ba nzembo oyo ya titi ngisa ye na Rwanda ya titi ngisa ye na Rwanda ya titi ngisa ye na Kete ya titi ngisa ye na Kete sa o iparade ya banzembo ya Kongo. C'est ça qui est number one. Et le long de Wana, il a dit number one, awa na Maison Blanche devant le président Obama.
il faut toujours ça extrémiste génocidaire tout Rwandais et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila toujours c'est la Rwanda mais la mamingi c'est toujours c'est la Rwanda et c'est ma tout Bomaye ndenge tout le monde qui l'américain babone Saddam babone na Ben Laden kuna na Pakistan tokoki kondima te ete Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila l'extrémiste génocidaire tout Rwandais akoka kozonga en vie na Rwanda. Il faut bomayer, il faut bomayer, il faut bomayer. Po mwana mobali oyo soki totangi bakongole boni asili koboma na Congo et soki totiki azonga na Rwanda tanke tobomaye ekozala mawa mingi mpona biso bana mboka Congo. Donc ezosenga soit na poison, soit na babombe, soit na minduki na masasi ou bien ndenge basalaki mpona biarimana to bombarde avion na ye ntango ezokweya ye akufa. Azali différente na Ben Laden naza koloba ngo awa devant Maison Blanche ye na Ben Laden bakeseni te. Donc esengeleki ete biso moko bana mboka Congo toya awa na ndako ya pembe ndenge tozonga ngo na lingala ndako ya pembe na français Maison Blanche toloba yango makasi baaméricain bayoka ete sengi ete moko na moko baluka kotanga document oyo totindi mpona baautorité américaine eyoba yandi mosi président Barack Obama président ya United States of America na bamembre ya congrès na te na bakonzi ya baeglise totindi bango document po toyesa bango ete problème munene ya mboka Congo ezali baélection te problème munene ya mboka Congo ezali ndenge barabin juif balobi yango kuna na Londres na Angleterre balobi yango mpe awa na California na Sacramento barabins juifs qui sont les autorités spirituelles et religieuses juives ont reconnu qu'ils va témoigner que ce que vit le peuple congolais aujourd'hui ressemble à ce qu'a vécu le peuple juif durant la guerre 1940-1945, quand Adolf Hitler, les nazis et les collabos ont perpétré le génocide contre le peuple juif, ont perpétré l'Holocauste contre le peuple juif. Donc nous n'avons pas besoin que les Nations Unies aient le bayango. Autrement dit que les Nations Unies sont ennemies à peuple congolais. Mais tant que les rabbins juifs vont reconnaître que na Congo na Congo et que c'est na oyo bango ba vivaki na 40-45 avec Hitler, nous disons que nous avons là la cause, nous avons là un élément qui nous permet de pouvoir légitimer notre lutte, de légitimer le recours à tous les voies et moyens possibles et imaginables pour pouvoir créer les conditions qui s'imposent pour contraindre le sanguinaire, génocidaire, criminel, terroriste Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila à l'Oumanamboka Nabiso Ghetto Boumaye. Donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui qu'on vienne nous donner de l'État. Vous allez voir que ce que Kadhafi a fait en Libye, nous voyons que Libye est un paradis par rapport à Congo, Congo est un enfer. Mais cela n'empêche que nous avons bombardé Kadhafi en Libye, qui a fait en Libye ce que nous considérons comme un paradis. Mais celui qui a fait un enfer chez nous, c'est-à-dire l'extrémiste génocidaire Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Yena Batunae, pourquoi il faut que nous disions que c'est honneur il y a aucune élection. Il faut que bombarde pipeline, comme ma carburant, banda ango na bakongo tina kisasa machine à pétrole Congo. Pour bombarder pipeline noana carburant ezanga na mboka kisasa, peuple akokitana balabala, peut bengana Kanambe. Donc nous disons, nous devons recourir aux voies les plus fortes pour régler le problème congolais, parce que nous déplorons déjà 10 millions de morts. 10 millions de morts, et nous avons 70 millions d'hommes, femmes et enfants congolais. Population civile, population militaire, population religieuse congolaise,
baza lelo ko subir oyo tobengi na français les pires souffrances morales, physiques et psychologiques oyo babengaki holocauste oyo peuple juif asubisaki kuna tango ya guerre ya 1940-1945 deuxième guerre mondiale. Donc voilà moi mouké soki bolingaki na introduire moi mouké oyo naza nango na sa motema na introduire yango na ndenge wana nayebi te mituna nini bokozala nango naza disposé na répondre. totondi yo botondi mingi ndeko Jacques Matanda kudia kubanza pona maloba oyo uti kopesa biso ezali makasi mingi penza to sepeli nango mingi metolingi to yeba mwa ba programme nini ozana ngo pona mikoleko ya pona ba manifestation mususu na mikoleko ya nakanisi soki botuna na oyo etali ngai ekozala très important et na kotinda bino document oyo totindeli président Barack Obama oyo totindeli bacongressmen nyonso totindela bango par voie postale et par email tokotinda yango na bareprésentation nyonso ya Nations Unies tokotinda yango na maximum ya baeglise pe tant tokotindela bino boluka bopesa yango na baeglise nyonso oyo eza kune pa na bino. Vous savez, le drame de Congolais, c'est que nous ne savons pas faire le travail de lobbying, le travail de l'information. Il faut apporter l'information au milieu américain. Les Américains, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, j'insiste, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils sont les plus forts au monde. Donc, il faut tenir compte d'eux dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que nos ennemis et nos bourreaux recourent à eux avec des mensonges, des contre-vérités et toutes sortes de charibaris pour obtenir ce qui leur permet de nous réduire à un état de sous-animal comme nous sommes réduits aujourd'hui, étant à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Parce que parlons de nous qui sommes à l'extérieur du pays, sur le Taliban, nous avons des Ghanéens, autour de Bango, à l'étranger, à Camerounais, à Nigériens, ou comment on a que le mode de vie à Bango est devenu meilleur que l'habitude. Donc, même à l'étranger, il faut que nous ayons moyen, tous à la unie, la stratégie où il y a que mener stratégie à lobbying, il y a information. Donc, pour que bah été campagne à abrutissement, campagne à obscurantisme, où la plonger sur la commune à ignorance et prendre les décisions parce que tu vas creuser, tombe la biso, tu vas augmenter, monter en faire la biso, nappe ou ya bana la biso qui sont sans lendemain. Nos enfants sont sans lendemain tant que nous continuerons à vivre cette vie d'esclave comme nous vivons maintenant aux États-Unis et les autres vivent cela en Europe. Et pour mettre fin à cet esclavagisme qui risque de se perpétuer parce qu'il a commencé déjà depuis des centaines d'années, le dernier cinquantenaire post-colonial a été encore un cinquantenaire d'esclavagisme, mais pour se satisfaire que na voiture à manœuvre toujours somba, na salaire ya manœuvre toujours nango, la télévision toujours nango, na téléphone cellulaire. Mes chers amis, nous sommes les arrières, autant on voulait que tout ça, c'est ça qui va garantir au niveau immobilier, au niveau épargne, nous allons brouter les cailloux, nous allons brouter les pantalons et on appelle Mahami pour la banane. Donc il nous faut à partir d'aujourd'hui essayer d'avoir des stratégies communes, notamment au niveau de la lobbying, tant on a documents ont été diffusés. Bon, recopier à mon docteur, on a combo Nabino, on a association Nabino, d'autres on a parlementaire local Nabino, d'autres diffusés à nous. Mes chers amis, ne vous en faites pas, ça prendra du chemin. Bon, mais quand on a barabin juif, il y a beaucoup de nos alliés, beaucoup de Sabango. Ces gens-là, ils ont leur influence dans ce pays. Ça va aider comme ça va aider. Donc, nous devons avoir la stratégie du lobbying, savoir comment nous défendons notre cause, comment nous faisons avancer notre cause. Voilà mon cher frère, mon cher compagnon de lutte, mon cher combattant de la liberté du peuple congolais, Ningi Ouvara na média, nous tenons à répondre à mon tournoi.
totondi yo botondi mingi wana toyebisi bandeko ezalaki bongo kulutu na biso ndeko Jacques Matanda kudia kubanza oyo azali bongo en direct